Tobone. Ukumbi ya tata mwana mpe elimu santo. Yo zali tata na biso. Soko sengi na biso bana eloko nini ifo jwa yango. Soko topesi yo yango te okusepela te. Ya solo yo mutopesa kabiso papa kulutu. Pate azal na biso mutambulisi. Kasi ndenge obengeli ye epesi bisu mawa natina na separation ya musuni pambate ya mulimu tokulungwa kakuna etukujunga pe kuna yangwa na espoir ya moko na kati na bisu tozali na yango po na separation oyo esalami nde tukukutana mikolo na bisu mikesani yo pesaka na moko mikolo na ye ayaki mobemo mikolo tojwa ke soko yango esili visa esili na rien à faire il faut tojunga isika na yo meto kujungela ndenge nini yango ana kaka nzambe tata nkolo Yesu musantu kamata mulima papa kulutu na benye papa kulutu pana nini yene mobokoli na bisu yonso tu famille mobimba mobokoli na bisu ye ako kesi ndenge yo lingaki bobengi ye boyamba ye bongisela ye tikate azala na bino elongo po ate biso bana na bino tosepela biso bana na bino tozwa nguya oyo tokokusala ndenge tokokutambola na yango po ate tokokisa mikano na yo tosengi na yo nzambe tata nkolo Yesu musantu wopesa biso kimia biso batototikali na kati na musuni pe na kati na mulimu na biso totosa mibeko tosala misala etozala bana na bolingo tosengi kimia na kati na mukili mwa biso ezali kado yo nzambe opesi na biso banda na Bazaire na mboka na biso na Kisasa na Bandundu na Equateur na Ozaire na Kivu na Shaba et le deux Kasai oriental na occidental ezali bele mukili moko pambola yango tikate batambulisi na biso mukili lata bango po ate bako kuyiba yo penza solo esika nini muntu mwindo alongwaka tala mpasi zana na biso na kati na mukili muntu mwindo azala mayela ndenge nini kasi amona nakaka lokola eloko zangi ntina nzambe tata nkolo Yesu elimu santu boza kuloka likambo na biso pate soko tobongisi likambo wana solo tokujwa maso mazana biso mpusa yo muto yake na biso elongo yo mpe kujungisa moko na ndako na yeye na kimia na tina na bulengo na binu na komu na tata mwana pia elimu santu. Kuya bango la ludigia isukia tuwe ibaswe kamutombe basonga kyomunza buna ya bandwa sikoti vya mpasi etu bamono mumboloko kangwa kondo kwa jambu kondo kwa bile mujambu jato makumpa misaba jatisa mumalu bya kangulu kwa bisengwa tona kamba na teye ngungu pasi ya samuna ekuma basadila luvundwe kuya bango la ludigia isukia tu
Waisukwamea tumwavongiza kutula magana mano makanama Kangu twakanga tubatatwe Dombeka fetike mbae Oh, ofompe bantuta mungozi kwa bakongo Mengama memasompuka Basiza zingi ya mona mubia zuba e bandiswa Mbia mana bandiswa Ono iseja isue Kwa isu kwa mea tumwavongiza kutula makana mamo makangama Kangu twakanga tubatatwe Dombeka fetike mbae Bonga kaka mosamo no munwa boloko e kondwa fundiswa basi mona pelezo kaya ulako ya siamana e nungini kuna kwa kwanda mono ezikoleti kulwanga mkulu nyamazama mungwa maindu kwa keto ebana ya sisabwe ipeti zingila mupelezo mukuma kyange ndombe ya kandikilwa ekufa emandika banti mukuma kyange ndombe yasakanenwa kwa mitantwe muvulu zange ndombe ya fidiba muntiyala kwa bayala ntiapwe asi ya fila kune yasakanenwa kwa mitantwe Vous avez tout dit. À vous autres, je ne voudrais vraiment pas vous faire de nouveaux discours puisque vous en avez déjà reçu de la part du secrétaire général. Et moi hier, je vous ai parlé brièvement, mais c'était une nécessité à ce que je vous en dise quand même un mot. En suivant vos langages, je suis rassuré et que les Kimbanguistes qui ont toujours été marginalisés seront à partir de ce moment bien précis considérés comme de véritables Aïrois. Parce qu'il y a quelque temps, nous étions vraiment négligés. On regrettait beaucoup. Mais grâce au concours du Tout-Puissant, les choses changent et nous sommes sûrs et certains et que les autorités peuvent compter sur nous. Les Kimbanguistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbanguistes, je dis. Parce que les Kimbanguistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbanguistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Nous n'allons pas vous décevoir. C'est notre pays. Nous ne sommes pas à l'étranger. Même si nous sommes à l'étranger, mais les Kimbanguistes qui vivent à l'étranger se comportent dignement. Comme tous nos jeunes qui sont venus de France, de Belgique, de la Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, du Canada, eh bien je pense qu'ils se comportent très bien. C'est pour cela que je n'ai pas de reproches à leur faire et surtout de leur initiative. Vraiment je suis très content et je vous en félicite et nous en parlerons quand nous serons à Kinshasa. Sinon, cette délégation
composée de 25 personnes, eh bien, cette délégation peut compter sur nous. Vous avez notre appui total. Et aux membres du gouvernement, à monsieur le gouverneur et à tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie, je leur suis très reconnaissant et je vous remercie.